Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV ba gros bisous sur que zomi bino nyoso Jambo Betwabu Biche balobi la bikolo nyoso na balandi national na biso kaka mbote na beno donc aïe good morning bonjour bonsoir nesika de s'écouter lio donc tout ça wana kaka pona bino merci à toi mon boss et papi mon koto depuis France président bana matungi pour l'opportunité au singa vraiment merci de bino sur message na koyambanga na banda na santé na tuki et merci à toi mon konja batteriste na kata Bruxelles jusque là on doit remplacer na monalité baso bunda na kaka mais basaka makasi ba koma na bango merci vraiment merci wabino marakuja la métis noir vedi moi ça mon poussé na marambo ya milai la reine de YouTube est là vraiment toujours bundaka na musalango tout ça on a pour nabino toujours merci nabino sans plus tarder na zanga morote karandenge zalaka balobi grâce pour mon show moi na la reine de YouTube azawana lelo ayebenda na plateau na biso ya les amis TV pour na ko stepelisa bino et puis maman elikambo na biso ya motu ya lelo za grave balobi bino bopesaka marakuja lobela boelilo pe na zana pour na lobela yango bonjour Grâce. Bonjour mamie. Bonne ça va? Ça va bien. Bonne santé. Qui bien. Pas comme comme je l'ai dit. Allez. Ok, merci Grâce. Plateau de Tikale, Grâce Kandé Zalaka. Na kezo moi mai mpanji talaka santé de Jacques Boyebi. Ce que tu zonge musana biso Kandé Zalaka. Na zo moi mai mpanji grâce à Omema biso lelo. Grâce maman elikamla biso ezali mutu mo abenganga na Londres lobi. Tout une question oyo nanu. Makidi esalaka nini na nzoto ya mwasi parce que biso émission c'est le kananingala. Donc nyoso to bana ningala awa to bomba ke le côté balobi benge loko loko na kombo nango. Donc awa babi makidi perte blanche et ça la kanini na njoto ya mwasi spermatozoïde voilà et ça la kanini na njoto ya mwasi belé ba pesa ki ba raison na bango nde lelo ya moto panzi na moteke grâce plateau éthique la yo ko expliquer ba la même chose des amis TV makidi et ça la kanini na njoto ya mwasi avantage nango puis désavantage nango premièrement makidi libustement makidi pour ceux qui ngana yo ceux qui yo nanga totana besoin grâce à makidi on a makidi et puis ça zéro et puis makidi nyo surtout te ça zéro non makidi nyo tout te ça zéro mais ça makidi mususu okuté na mo ya bien écoute peu kokomisa okomi pe to kokoma na beauté mo bato to ngo likamuni no rapona bato kana na kati na libanda okutana makidi mo biza makidi mususu okutana ngo infection atubandi ko lia ngo atabandi ko siba okubanda banda lelo ti lobi okuna moi oya nzoto kozala ti poani okutana na infection et puis makidi moni soko siba na mobile non okutana makidi ya kilo yeba bien ngwana oyi maka mai wana ko mai mana robinet ya mabende ya ngwana donc wana to sali ndenge nini ebongisa ngo yote et ana makidi mususu neti ngani bon bolo ba kepso to kosa makamenga na yebi grande terre moko ebisa na bi petite terre soko zo ti makidi ne longelongolo ba tâche non parce que tout ça na monde na lio il suffit bo si ba na mobile no longolo na liboko to papa zo bwaka no longolo na liboko si pe no pa ko le longolo mo ba po no za na bilongo wana biso ba ko za na mi ba ko to sa expérience wana izate il y a des makidi et makidi. Yo pe mobile se pour comprendre que makidi na ngani za bozana ezobima mai faut OK peut qu'on soigne ngo OK peut qu'on soigne pour oyo kuta pina libolo ngo biza bien mais makidi no pe baby shango et puis makidi so reza bien moi c'est ta so ka suis zemi na ngo abota moi na mo bina santa bien abota moi bina santa bien. So que écoutez bien makidi eza bien te to kangi zimi mwana okota mwana na santa beto mwana okota pe na fièvre na ofinga binote ba papa na olobaka na olobaka mwana okota pe na fièvre mara so boku mwana ngobota na fièvre za biloko mabia kutana makidi abia to pe na oya mai makidi mususu olobaka nga mobile na bana na zarana na ya kaka munene so kutana oya bien moi mususu mwana bana fana mobile bona aya kitoko silaye nzoto silaye pour ngana yemele kotika na vie ya mutu la santé fufu pongi bord donc santé ce santé na malamu ta to tie maquillage ndenge no bongano te siko okute na makidi mo boya bien te e baby so no libolo e condition ezina kitoko no o bota mana ona mama na yo et baby si yango donc
malamu to copie ya mabitu bwaka ya mabitu bwaka papa so yo moko comprendre yo moko na mobali mibali soki yo moko dosiba na moi so comprendre que makini na ngi mara mai yeba ke on ezelo ko mabiko tika on nzota mwana bapike pardon pone tinga tena mtoko na to siba na so to sisi na wela ko kita pona simba kuna na tala ngo bimaki kilo bimaki ya mai poso ye mali ya mai pena tuka kirmo me kisi infection ko mela pona mibati poko bebisi nga pe bolo na ngati nga nga nya na nga bien bo nga lo na nga e na fier ne lo na nga sikona ko na lo mo ya bien ke o ya kwa fa ko fa na ngo mba ko ba français mi lingala ako bebisi la ngelo ko na nga la so kute na ni makidi mo biza ya kilo ya vitamine neti ya muscle ya yo mo na peut-être aussi ba na mo ba no kiti pendo tali pendo imbécile à trouver. Il y a un moment où ça a été net, il y a biso, aussi, banane, il y a biso, so on a eu une santé, mais qui dit nous, et ça va déjà, et puis ça va déjà santé. Donc, c'est aussi ici, on est là qui t'a ma colonne, on a kangé, crotte, a peine bien crotte, il peine pour les fandi, et ça a peine à moussala nango. Et ça a peine à moussala nango. Les applications mobiles qui font que quelqu'un en hôpital qui est pas soigné pour ma qui dit non les amis puis moi c'est un moment que nous besoin de l'eau moi va bien il faut ça aux yeux on a bien on ici ah papa qui n'a pas soigné yo pas ni biso to comme mi cousin c'est to que na basa le examen il y a perte blanche aussi peut perte blanche nous au site pour attendre basa examen au bic point ni to ko ça en plein mobile là pour moi les examens nous peut dans la nation tu sais il ka pour basa là on examen mais c'est pas malade oh yo bé so lingi partenaire na yo osani papa l'autre si bana na capoche donc botika na capoche na la zo mona ki na on ba soigner pour na mona ndenge pe mobali yo mo pino okonda na po o miselo ka bien te o miselo ka bien te on na mama aussi ba na ni mobali za santé bien moi ça na santé bien ana litondi yo bona litondi donc bo si bana ya kitoko ya bien en tout cas, merci beaucoup vraiment d'amener bozo témoin miss ouais na yebi kimba ko finga rapide na bo balade bo ebi mama makidi wa te vona mi balade tinga bo binga na vierge te na yebi mobali o makidi na eza bien na yebi mobali o tant mi benga votre maman munganga donc na votre maman munganga makidi eza na parole de joie na nzoto na ngo elle va voir les jours en nzoto na musiko yo mwasi yeba pendenge ni pe ya kosalela ngo yo yeba yo komona kate makidi nyoto za ya kote et puis to elo mo fu boye baka ozi makidi ya Jean ozi ya Pierre ozi ya Simon nyoto no zo sangisa na kate libolo moko ewo e ko peso santé ndeni e peso santé ndeni donc eza lokwa le ona ndako la mi fumbo lo bola madesi lo bikuno mi pono madesi o lukani na kate libumu nao oh lukani na kati ya libumu nao donc liaka eloko moko zwaka makidi moko ozika moko wa bien on ozika wana otikalika na yango excuse otikalika na yango donc bosunga mibali na biso mibali na basunga mabolo na biso donc tosunga na kaka eza te lokola babike makidi epesaka santé loko ozwi ya oyo esimbi te tikanaki ezwa ya oyo loko ozwi ya oyo esimbi te tikanaki ekozwa ya oyo non basalela makambo yango mpe bongo te basalela makambo yango mpe bongo te soki oyo kutana makidi mosusu ya d'autres homme balingaka nini soki osibana na mwasi mama na osiba oleo na monoko wale makidi aka poko na monoko mele yango kuya oleba pe kolukelo infection na libolo bake olukelo infection na gorge et biloko musuba melaraté et ana biloko musuba melana biloko musuba melaraté tous les maquis des airs côté na mon côté tous les maquis des airs côté à liboloté donc maquis nyonso deux airs ko yambaté yo no mozana ngane na mbo na bali makasi na mbali makasi oui est-ce qu'il faut que ndoli mo bana faut ka bosi bane kaka bongo bokaka yo linga maquis di trop na nzoto o bebe ça peut nzoto na oti obé ça peut être ni ba na ko ba lelo bino ni basi bozo ba infection mo bino bi bozo na la infection bino bi bozo na infection bi ba bilo kwani ya bino mingi po nini bi mena melezo be bisa ba makidi na bino bi baka zo be bisa ba makidi na bino obimisa no ya naturel on nzamba pesa tellement bi mena me ko bimisa kuno lo bimisa nga ya bien yo no ko bimisa nga ya mabe obimisa nga mabe be bisinge be bisi santé na be bisi makamna nga nyoso
en tout cas to bongisa quand tu vas arranger quoi donc tu arranger yo arranger rapidement comme on le ba Aurélie Lubaki moi pareil yebi ah petit na yo le ba bien oui ya na le ba bien le ba bien pour tout bon cause on a l'expérience vraiment c'est trop dur cause on a l'expérience ça m'a aussi c'est trop dur mais to yebi moi ndambo poto biso neti biso bana ba mongo oyo biso bana ba mongo oyo ba koko la biso ba la sara biso pena ke mwana soko aussi ba na mobile na yo faut tala pena makigi wana eza ndenge nini et puis biso eza kilo so eza kilo mwana ngo e fana na kati mais so eza ya mai wana il faut aussi ba nika na mobile ya mwana ekiti chwa mai wana wana c'est que boulot comme en tout cas bon arranger na ngaka na expliquer bino ke makidi nyoso tout ils ont un nzoto te mais qui dit surtout ils ont comme mélaté pour est-ce que vous que le fait sur les balles qu'on a du boulot va que le qu'on a gorge en tout cas expliquer rien excusez rien na expliquer par mon kaka. OK, merci vraiment, merci à bien qui na gorge et qui na gorge, merci vraiment, merci na balanimation et à les amis TV grâce à expliquer très bien Moussalani Maki de ça la nzoto elle vient à Londres qui réponse il ça bon on peut on a fan club à Londres. Bonjour réponse na bino pour na makidi nini esalaka na njoto ya mwasi. Vraiment merci na bino vous allez qui wana grâce au moment qui est vers la fin numéro de téléphone ba dédicace c'est ça la bien na ba balandi biso vraiment parce que qui masima na ngo. Numéro na plus 243 89 77 17 361 donc plus 243 89 77 17 361 na WhatsApp pour ozwama koyo se mama mabolo te po okuta bango ya ndenge nyoso to luka. En tout cas merci beaucoup à toi papouche de moi Aurélie Lubaki moi na poto donc mon thème maman Fafa donc mambote na Orly Mazeko allemand noir yo pena mikolo sur la bien te mais ateng kombo na kapuna ngako ya tout maman va tena msute bakabate depo la kanga ya solo ba tele msali bo so chance ya na ko makuna bo zero non changer code ya na tele matile le depuis na tele maka na victoire na changer mais ça la coupure ça la coupure kaka courant ça que ba yeba oh en tout cas te na libise kaka te boma moto aboma moto OK na senya bilo bolimbisa bomi moto en tout cas mi bali to makata minene na pesi bino ba mbote bili na lela bino trop basi to mabolo basi tout ya mabolo mikina lela bino trop lo kwa ngata mu dibolo na mu no na ndeza kabolo ngo wi parti bona ndeza basi ya mabolo minene to lo bana ka te bolo bisanga ngape te na posa bino pete mi bala makata miki en tout cas pour que vous lookez basi matama 2 cm. Merci beaucoup. OK, merci grâce. Merci Nabino Sibozaki wana vraiment pour na ko landa biso. Merci à toi Pierrot Malanda mon conservateuriste en Kata Bruxelles. Merci à toi Papi Mokoto mon boss depuis France président bana Matonge. Bazo senga fondation Mokoto fondation. Merci vraiment. Merci na yo pe Didi Ongolo, merci na yo Nef Lumière Ngala mon papa. Dimitri Bongane la formule gagnante bino pe pour la formation. Merci Nzambi wa kubenisha. Merci na bino nyoso qui on a Floribert Kalumboka sur la carte France. Dadi Manaka ba bon séjour na kata kine yangande ko kanel ba bon séjour tozana Dadi Manaka to le fungwa to le pondo li folo toto to le pondo ya madesu dona Dadi Manaka ndeko na nga vraiment na kata ba kine merci après beaucoup de temps le sous tozana na kata ba kine awa Dadi Manaka na Raman Kota bango basaka wana toujours tout ça musala kituku merci na yo pe Vanette Mindanda landu na kati ya Belgique on na tika o te Vanette Mindanda ana veta Air France merci na yo pasi pambu le Vietnamien de Londres sous la Ricardo Zoho le vieux makambo na kati ya Portugal jusque là tu ne sauras plus je vais récupérer ma signature vieille et tu vas me keka récupérer signature mam grâce à Sili Kelly ya moyo ngapena na yo kele mawa o ya suka na bomi moto merci na bino nyoso vumande ko mesanga